Bon, likambo ya yawa Zosena Mukusa biso nyonso tokomirengela mpona kokota na 1900 epuis moto nyonso ndenga yebi ke mpe susi ya moto nyonso eyali akota na 1900 na bomengo tosalela bato mpe mingi eleki mpo biloko paster akosala no eleki yango wana omoni natombokaki na ndenge moka libomba ezema bino boyaki pembeni na nga bokalme ngai bolobi tokosolola napesaki bino rendez-vous toyawa na yoko sante epai ya calme tosolola tokomela yoko me tosolola elenge ya yogo euta te me tosolola toyeba eloko nini avenir ekoreserve mpona biso na 1900. Merci beaucoup, Papa Pasteur. Moni Nzambe asara na bololenge dele. Oyo Nzambe teke pana yo mokolo wana biso ba mususu to yimaka na kata mitema tukokaka koloba yango te. Mais yo ta mutu ali boso oyo telemi po gangi biso ba mususu yo qui peut te comprendre. Yango na mona na papa dirigeant pour na relakisa que makambo oyo sali dote bele zo soutenir yango. Merci na lolenge biso to kanisaki to moni to kosala boyi au lieu to vanda pamba il faut to lakisa mokili oke basali na Nzambe basala lolenge na lolenge eloko liboso to kosala
tozosala ya biso lingomba wana nde oyo biso tokanisi. Alors mokambi ya lingomba ezali yo. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas tobondelaki mingi tokanisi tomédite tolobi ke non pasteur na biso fa koma mokambi oyo ya lingomba na biso totie nde yo nde mokambi ya lingomba. Alléluia. Deuxième point, toboyi monotonie ya appellation. Tobimi kuna bayebaki ozali pasteur po yo ndo oyebi mingi mpe osali mingi na kati ya lingomba wana. Alors tosala différence po yo ozala message mpo na sigle eza koya. Alors yo fo sikoyo ozala nde prophète. Alléluia. Papa prophète, comprendre que Nzamba Zosala Yango Banda Lelo Lingomba et Salami Lobby déjà ce qu'on largué Basunanzela ba gagneur d'âme pour ba gagner ba âme pour lobby Lingomba fait ba Sala Nzamba Sala et puis Nzamba Sala la minute. Papa dirigeant Zawana, il est mieux placé pour la Macambouane. Merci Mokambi, Namia mon père la parole. Papa prophète, Papa Mokambi. Nakanisi ba français ba lobaka, union fait la force. Le coup de Sangani Boeto dans la studio, pour le moment la vie qui nous bosso, tout yo qui sabango chose. Voilà. Yangwana kaka na salaki na ngopo na ngopo. Bon. Tikate Nzamba kumisama na likanisi bozwi. Mais oyebi na mokili soko kotambola obwakiri na gauche obwakiri na droite oyeba soki bato bakolanda yo to eloko likambe koyela yo boyotala liboso boyeba nga nauti ndenge bayebeli nga papa paster mbala moko nakoma profete omoni te ke bakoyimayima pour église tokosala wapi. Merci beaucoup. Naïba ke komituna na makambo wana. Ntango tolobi prophète ezolakisa niveau mosusu ya esaleli ya molimo santu. Ntango tolobi pasteur tomoni niveau ya se ya esaleli ya molimo santu mpo likambo ya emplacement ya lingomba. Lokola na quartier kuna bayebaki yo pasteur bona moni toza su kuna te okoya na quartier oyo yanga kuna sikoyo kobima lokola étranger obima étranger na ozala interprète po tozwa ba ame lelo po to réussir il faut eloko ya sika oyo bato bayebi te yango nde tokosala po bato baya. En tout cas mpo na nga vraimen namoni échec eza permis te tokoréussir na ndenge wana. Ah business yoko allez yoko tonga Kembo na tata pe na mwana lokola ezalaka ebandela pe sikawa pe na bileko liso seko ame kombo okombe ya tata pe ya mwana pe elimo santu ame. Bandeko naza balemarke mesela sango abengisaki nga kuna na biro na ye papa kili abengisi nga alobi boye soki repeto esili basi bazala bakotema na kwe akomona bino eloko wana alingi yango te mpe amplise eza na moto moko azala awa ebisinga epai na sango ezali wanga alingi yango te botika ezali wana lelo eza repetition lobi tokoyemba mese lobi mokona yenga tokoyemba bobongisa mingongo na bino malamu
Allez, vous après? Bah, kuna on a chima, bobo ngambo koki. Telema na libonzana yo, kende kopesa mokonzi wa yo, apepi ya biloko ya mokili, zongisela ye eteni ya somi, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo. Telema na libonzana yo, kende kopesa mokonzi wa yo, apepi ya biloko ya mokili, ya kilo libonzana yo, kende kopesa mokonzi wa yo, apesi yo biloko ya mokili, zongisela ye eteni ya somi, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo, ya biloko bya yo. Yo baninga bako kende kotwa, yo bya mpanzi. Ako kotonga ndako abilo. Baninga bako kende bwali, yo boki koto. Akenge mokolo baba. Bakola kisondenge mosiswa yo ta likolo. Sikoto tana lutondo. Tokumba lutondo. Mama yaka. Sebino lolengo bale makenga na dui. Bo tala kabino moko. Bo tambola. Beta tunu. Bo lolenge ya boye. Papa na nzambe zalaka. Mais vous tout qui s'engagez à notre et dans la gare pour ela te la boto qui le lo tango la biso à koti est-ce que vous avez malamo te mama zonga ba tumokola na modèle ya bote bino boko bebi sabat allez ya kuluta malu oluto imbela olutana ya ikabu ya nene ya kuluta malu olutondo tondo kere kabuye tata olutondo kabuye mwana olutondo kele bisika yonso Nabanza bomoni tango mokonzi wa biso wa paroisse akomeli biso tobite sokelo konina memeli biso sokoka na monoko na ye bana banzambe boboto bondeko mingi ya koloba na bino ezali te bolobaki na ngai nasombela bino sente Mama Ida Margarida asombi sente po ya bino bansi. Boboto. Bolobaki lisusu ke basombela bino mbunda. Mama Titina oyo azali na rompo ngaba asombeli bino pe bambunda.
Sika, oyo wana kuna kombo na ye nani? Nani? Enyenye. Yake nano awa. Tata Liboso. Yonde oyiba ki pai na paroisse? Tire. Ezali yo. Namona ki yo. Kasi nalimbisi yo na kombo na Yesu Kristu. Mbala ya sima kosala lisusu te. Alezonga osika ya yo. Merci Père. Tire. Na yeli bino labe ya sika. Oyo tokozala na ye kati ya paroisse ya biso. Kombo na ye Abe Mavembo Jidodo. Azali nano na séminaire yango lelo ayipo amona bino na laksa bango koral ya biso ndenge ekomi. Boboto Bondeko. solo na bandini bana ba koral. Boboto Bondeko. Bondeko Esengo. Olimbisa ngai pamba te je n'ai pas encore reçu cette maîtrise là. Na ko tata na sima, ko jama moke ata boku kama renga poto teme na kwa. Hein? Je te disant que je n'ai pas encore reçu cette maîtrise là. Yakolo Balingala. Pour ça là, un peu un effort de me comprendre. Parce que biso na petit séminaire, nous avons toujours l'habitude de parler en français. Alors, ce que je peux vous laisser comme message, ezali mingi te pona koyebisa bino. Kakande, ce que Jésus nous a laissé, bolingo ezala likolo na bino. Soki bolingo ezali, limemia na nzambe pe ekozala likolo na bino nyonso. Boboto Bondeko. ezali boye tango biso pe tozalaki na séminaire po bolingo ezala kati ya bino yoka nzembo tozalaki koyemba bolingo Bondeko. Kata. Odali wapi? Omoni korali ya yo Basi mavua mabebo moingo. Bolingo yote moingo. bolingo Bondeko. Unamangi bolingo, abola nzambe te. Bolingo eleki ye. Boboto Bondeko. sika botikala na kombo ya Yesu Kristu azala na bino. Azala te na yo. Olutanda. Yaitabuya nene. Akoluta balu. Olutanda. Yendara. Olutanda. Yaitabuya nene. Akoluta balu. Olutanda. Frère. Boni moto nyonso komona na nzela kaka pie oyokobanga te yo moi moto nyonso akoleka na nzela isibile achamanianga Frère, permettez-moi, non, frère. eyi na likambo nanga Frère, nous sommes les camois, mon Dieu. sakola Frère, nous sommes biso 2000 ezoya. Toyebi o ezoya te, o eleki tosi toyebi yango. Frère, na ina bisa yo, yaka mwana nzambe asili koya. Yo na ina bisa yo, oya peso sangalaka. te mwana na moto ngo azali koya akoya mpa na nga soki aye loba na ye nga mpe mwana na mama nalingi kozonga. Frère, ozoloba oyebi yango te, po pema na oza nango. Ezali nzambe wakelenga na mutu apesi opema. So totangi na Apocalypse 3:20 elobi ke nakobeta porte oyo akofungolela ngai yo wana kokota mpe elongo. Frère, nasengeli oyo apesi tosangalaka. tokolia na ye elongo Bokolia na ye elongo, bokolia na ye nde liloba. liloba kosanganaka wapi Tosangana na banali ya asosa bimani. kombo eglize yango nini Kombo na nzambe alongo. mokolo nini na mokolo ni bosangana Lundi, mercredi, vendredi. mercredi lundi vendredi bon nakena kiboma ngokopesa formation soki nawuti kuna nde nazoya siko na eglize ozelanga
Kwa kombolone. Kombo na ngai commandant Valère. Kwa ngapi kombola nga se alike. Se alike lemba? Oh, tutamona ne? Kwa okay na Yesu Otika la pena Yesu. Papa. Mbote papa. Mbote. Papa, na poso sura no disomo amukie. Nangali. Luwa wele ngana kendo sura nene yo. Papa zani soma bete, zani sura nzambe te. Lokuni. Ezali sura nzambe papa. Iko lowi papa. Ngana zo kende ngashedi. Papa ko silikate papa yaka papa. Boniko. Papa yaka. Yoka te papa Papa, ezali kama silikate. Ezali sura nzambe papa. Somonga na zola ndobo nzambe le tinga papa. Dindi yo erini. Yoka kasina yebisa ote papa. Papa. Ile kulini tinga ngana kenda. Papa somonga nzo tinga mama kilande tuti nzambe le zola kisanga yo. Papa na ko perdre. Papa ko silikate papa na nena te yoka na kata Bible. Erini. Papa na ngana te opo lande milesoya. Tokomi peni. Koya mwana nzambe ekomi peni papa. Esengeto milenge. Omoni ta konsole ka motema nge tuti nzamba yebisinga mingi pona yo tanga esengeki na yebisa yo o nzamba lobelinga pona yo Bible zo ba biso car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Papa na osepa mingi o milengela po miko asuke komi pembeni papa motema esanga pasi mingi soki otelinga na libanda lolo esanga bien te totali suna kata Bible na Ephésiens 5:16 Bible zo ba biso racheter les temps car les jours sont mauvais. Papa na ceux qui yo okobongo la motema ona liloba oyo koyoka kati na ngai. Papa eza esengo mingi. Na ngona na kobengisa yo oya sikanga na sanganaka banani ya 95 asota Birmanie. Oya koyoka oyo ni nzamba bombelo ya malamu. Yaka koyoka vérité papa. Yaka koyoka vérité oyo ni nzamba bombeli yo esengeli pona yo. C'est quoi l'église ngo? Comment yongone? Na kama ana nzambe ya longo. Ndani longo? Donc ça veut dire fale bino ba osenge nzambe mususu utali nzambe na bino. To change nzambe te papa ka nzambe yo sambela ka wana. Yango biso to sambela ka mais to zana ndende tika vérité zali. Vérité? Et fale et pas na so vérité zali papa na mapamboli. Bon ngai yo telemisi ya olivi soko ni sambela ka wana. Bon papa nga na ebisika yo sambela ka te. Olivi te? Na ebite papa. Maison mère, oyibi na ebiye te papa. Oyibi catholique te mumpe. Papa osekisi ngai ye. Na oseka mingi so oyebisanga catholique papa. Nazalaka na catholique. Nge nazala na catholique. Nayokaka ta vérité moko te otutanga motema na ngai. Yango na kimela papa nakenda tika vérité ezali. Ntango nayoki vérité il faut nakabola mpo na bato oyo bayebi solo te. Esolo wana yo ndenge oza wana bati yo na balabala po akubenga kabati pale bino bukotaka na muzinto tokota na muzinto verite oza kuteya nga solo musango oza kulumva ngona munoko oyoki toyaki te po todiscute na yidi ti yo nde verite sikawa oza kulumva makambo yedi ngomba bo yo na igrisi na bino wana busambilaka wane nini bokabwani lukula majebu bosanga na isika moko bino nyonso ko busarika kadi ngomba moko abasambilaka nzambe na bino papa tokabwani te bozali kukabwana tokabwani te papa eza nde moyen de vivre po soki batie église misika mutu mosusu oyo aza pembeni akokende te yango batiaka bapembeni ya mapango po soki mutu olembi yo oza kuluba mpo na mangumba na bino oyo bino verité evane biso lokula verité ezalaka te isi oyoka bisango nelabe bakabwana wana kuna kei wana kuna keke kusaidi ngumba yenye osi oyoka ngona katolike bo papa yoso yoka nani prophète na pasteur mo baswani eloko eza kukabusa bino nini mbongo te mbongo mutu eza kuboma bino bosangana bosambile nzambi moko oza kuyuka papa nga nde nzambe atinga pa na yo soko etindi yo etali nga te yo nde mutu eza ya kubunga libaka biso kuna baza kuyibisa biso banzimbi baza kuyembisa biso kamilengele
nzambi tuyebi mukolo te tuyebi pena ngunga te yonde mutu zoya kubunga papa yonde mutu zoya kubunga soko yebaki oyo soloba na ngai o nga na te yo papa mbe olandi nga sika nga na nzambe enda uyebisa mutu atindi yo na te amye makasi ya teti te papa kozanga koyeba nde mutu me nabengisi yo papa ebongo ya Mamu mbota mbota kuzela muntu na bande kozela kayo ambo kuzela nga na nozela mzati toka kumbu na yo nani kombo na nga termi kumbu na yo Mia zati toka merci papa papa na bande kozela kayo poto na moni ozoya motema yange etutaki makasi ambo motema yange etutaki makasi nzambe ayebisi nga mpo na yo ebele nzambi alubili yo mpo na ngai ambo mwana nalingai tosolola mwa lisomo mokie nga na yo oyo kosepesa bomoino na ngai ava yo ubeti na ngai lisolu na yo silanga naluba liboso loba papa promesa te bon mamu ngai nasepeli na yo mpenza na motima na nga mobimba nzambe akumisama papa ambo me tumoni tukokosolola boyito tukusana mwa mopanzi mpo tusolola malamu papa lisolo nga no tokesola mopanzi wana ezama tobetango kaka mpo onga na ngai nayebisa yo eza nde oyo nzambe asolobela ngai mpo nga ntango nyonso nzambe alobela ngai mpo na milimo ya bato yango wana nalingai tosola no mpo na kati ya bible lingo memanga pembeni wana papa eza mpo na ngai te meno mamu eza mpo na avenir na yo eza mpo na avenir na nga te papa nga oyo nyonso nalukaka nzambe ele asa apesa ngai yango namoni eloko moko te wa moto ya mokili akobakisela nga yango likolo eza te papa eza te yo nde moto ozozanga koyeba papa yango na ngai nabengisa yo tika nga na koya oya mpo moko ya suki esanga mpasi papa namona molimo na yo etelenga na liboso na libanda esanga mpasi tika yo usambilaka wapi nasambela na nzambe ya longo nzambe ya longo izalaka wapi na kasavubu na banalia asosa birmanie na banalia ambon bon avanga na ya liboso yo undima engagement mpo na ngai papa kozwa engagement epai na yo eza problème te me ngai na kosepela mingi yo ya nano epai na biso oyoka dini oyo bombeli yo mpo na bomoi na yo esala malamu mingi yango lingomba yangu basambilaka ya kungunza moyo ya kufuka moto ya tokaka ya kutelama ndenge bato nyonso basambela nzambe ya longo bon nga nakuya nga naza na mbongo naza na papillon uyebi nkumbu nanga nayebi te papa musenzi na diama muntu munena nga nakuzala lukula président d'honneur ya dingomba na bino eoza malamu mingi papa so nakubanda kutya bamabonza wo ya mpambapamba bantu batyaka to nga nakubanda kutya envelopa papa tout fait nombre kaka nzambe asalaka wana te me ntango nakuya nakusepela mingi navanda pembeni ya pasteur na bino papa ta yo moko vraiment ovanda pembeni ya pasteur ovanda pembeni na mosali na nzambe te mpo oza mosali na nzambe te yo ozoya nde mpo to encadre yo un jour okoma mpe mosali na nzambe neti nde bon yaka nano liboso nsima nango okoyoka nini biso tokoloba no mpe okofanda pembeni na biso bon nakuya bilanga nakuya me nayaki kaka mpona omoni naza kubongisa mercedesa voiture nanga mercedesa tukumonana tomonana papa pesanga ta besa papa nabombeli yo mbasi obombeli nga besa likambo to oyebi ju tosanganaka tosanganaka mokolo nini tosanganaka lundi mercredi na jeudi bon nakuya
yaka papa nakuyapo na tingomba to nakuyapo na monaka yo yepo na ngai nzambe ba osepela na likolo nzambe akutepela tikala malamu okay na yesu papa tomonana monana mamu Alléluia, ma soeur. Position pour finir madame Poitier. Papa la vie ça déjà c'est déjà la terre. Alléluia. Ukilimo bimba timba. Mwana jambe akumba. Belonga. Ukilimo bimba timba. Mwana jambe akumba. Alléluia. Ukilimo bimba timba. Papa ya Victor Mabo. Baba Nzambe, alléluia. Alléluia. Baba Nzambe, alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Mettez-moi mon bon Nzambe. Likamuna mutuya elelo ezali kamona charité kamona bolingo kweba kokabola muketo zalango bongo lelo totiki maloba siko na mosali na Nzambe papa atelema aloba na biso tubana nano Matthieu lelo eza na mokano ba Corinthiens 1 Corinthiens 13. Balobi boy. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Bon été. Alléluia. Alléluia. Voilà, on va m'inviter. Papa, côté les mains. Aouti na mboka Suède. Olobi yango. Aouti na mboka Helsingborg. Eza la kata province moko eza la kata Suède. Papa yebi lingala te. Ya koloba na moloka mboka na ye. Kala kolimola bona lingala. Alléluia. Akula. Santa barabaki. Amen. Comment la yes Matia?
bolingo kabate bandeko eloko zomba mboka na biso omoyimi kuna okabate maboko makasi mboka eza kokufa mpona kozanga bolingo bandaka moko banisi moke ndeko pongo mpe tosala mai sela papa na biso na po oni biso awa moi eleki mingi bango mboka malili boyokela ye mpo tala motoki ndenge ezali bazozanga bolingo bolingo ya kozwa eza kobemba ntambe tata ayala te akoya te mpona kozanga bolingo ekangama mpona kozanga bolingo yango wana mpona lelo mateya na biso sur la charité tosuki nano wana mais sikoyo tokonaka oyo motuya oyo bitumba ya molimo mpo tolonga molimo wana oyo ezala kati na bino ya kozanga kokaba ifo lelo nzambe akotela mitema na bino boyeba kopesa bino bolingo asala kati ya bino oyo ezosala mikakatono alamata liboso awa nzambe asala mpo na ye amen ndeko tina nzembe alleluya 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 tokuna bino bitumba na molimo po ete molimo na mbindo elongwa oyo nzambe ekotela kati na bino oza likambo atelema ya liboso alleluya Mama Jesus. Mama, boke na kombo na profeta. Otika na kombo papa profeta. Akumba mai. Akumba mai. Jalawa. Jere mama. Nani mubali ni yo? Profeta. 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 Bima kenda ulala pa profeta. Bima kenda ulala pa profeta. Kona nini otika kanga na santima ko tata? Bima ndio yimsenel. Bima kenda ulala. Motokizi. Katu bila. Otika. Engonza. Seme. Owitiwe biboye. Na uti esiko na sosoli velite. Ya wapi? Kaka mokolo bino bozaki kosola na tata na ndako. Tango apesaki yo imelo ya Pierre. Yo. Wapumbuki kuna. Na sina keiti. Na Benedia. Bosolo ngai na yoki tata. Banda lelo ebisa ba mama lezone na longwe. Olungwe mezome. Na longwe. Odi nini yango? Na lelo kote kasinde na yoki lilobo etuti motema tata. Zoba, mutima nini tuti yo? Na yibi si yotala. Ndengo kai baya mubari ne yo profeti Mbetu nangako matri sote. Okulare suna mbetu tene yibi si yo. Makambo kutu ya mbetu ezalite. Okiti. Oh, profeta. Bara. Engonza. Tale zoba bala. Bokulaba na kibaba binu nyama. Yo tiki mupe. Yo ke kuna yo eglise amike. Okiba na yo.
Seme, et ngomba ya mokete kasi nde siko bosolo ezali babombaka na se amesa te babimisaka te. Isika ya balabala nde yango saula. Bato mokidi baza kolobanga na makambo. Ekipema na ngai bakinga bayi kuyiba yango awa. Oyo nakokanga ye na ekipema wana na nzuto. So baprofite ebanga kalongo te. 1, 2, 3, 5, 6. Ah, Noko. Non, la bosse a été. Autrement, l'homme la bouton a été le capitaine Mukando na pesa. Monza devise. Oya bokote na matonge ayaki. Bayaki. Yena dibwa. Fongola nan, fongola. Ah, oyo nde peinture auto et faux perso. Anaclé Konga. Ah, sur 45 kasavubu. Ah, ukenda pa utika jipa wana. Hein, oui, ce chauffeur là qui est dans jipa bacha couleur mususu. Hein? Allez, continuez le travail. Allez, tapez. Gauche, droite. Ils en ont pointé à tiens, n'a l'accès au bien. Gauche, droite. Oui, on somme. Oui, que frère. Bima qui que faire wana ser moto zaki na tiki ndo kilibanda ndenge na banga na zaki na kubanga makasi Bazana tatana. Ebi tete moto za mandefu mwe mkusi wa chacha msafi boy. Ebencho. Ser yunde nyo yebi bango. Ngala mona makamba salade. Yumona tena ngaboto tena n'eglise ndongo la bango. Ser. Mais Didier, ouais, tukota. Musole nzambe tama kambo. Alléluia papa. Alléluia, alléluia wa. Batu bauti prière ni kamni ngama mfatu masumbu. Zunga nanu. Yo, uti wat. To uti veiller. Noko. Frère, on peut fier. Yo, ukusala fier awa. Mama yo vandi wapi? Navana Kimbondo papa. Na Kimbondo? Binu. Numona ka ilungi nangana nda kwa nzambi na binu? Bamona ilungi nangai. Fermez ta bouche. Si numona ka mwaka jikulu nangana nda kwa nzambi na binu? Ibo mama basali oninya. Bon, nukuya kuzwa mwashi ya muntu na ndako sanke kulu mwashi aiba. Bango te batu bayako zwa ngai. Tant on a bimé na skema le papa ya Petit Jean. Petit Jean, oui, bisaki nga ke mama na bino kwenda veye? Non, la bosse na ki. Nukamati mwashi ya muntu, nulwalisi ye na ndako kwa nzambi, ngai na lwali ngai moko. Ikukute binu très cher na zaku ibisa binu. Papa na kokolo. Uza muntu luba. Omoni papa. Oyo jomona ko. Yango kaka joko lobele bisoke. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc oyo lobi na lingala, bobangi ya Nzambe, eza ibandeli ya mayele. Mais iloko moko namoni pano yo barabaji, bobangi ya Nzambe pano yo eza ibandeli ya buzoba. Ya buzoba, ibandeli ya buzoba. Tika mia! Mia tika! Mia tika! Tika na buma! Mia! Ukaninga mkwana nini?
Bana wana bayete. Toni bayite tata. Me batana liboma, ga utina bato ale kuna be obaya biloko vila pa bayela ngote. Boba kile ba kolia nini? Mwanda ma biloko kokoka. Tuta na ndambo yo abo tuna midisi ma tangu ya tutishu na moto tukishali. Ulandisi ngamba. Ngana na dishango. Yo beno twanga kwa mwana no penza. Mabeza leo betanga budingu. Ah budingo. Budingu tata. Yo makina soso ebungi. Yo ko ka tele zalelo o dalango. OK? Boja na. Nashina funda kile pa ya sangu yukaki. Ah, mama Kayumba. Makambu kwa boyo kana ndako chifunde tie pa sango. Mama leki. Ngali kwa nalata kaba minute, nalata kaba kolate, aki kudingila kama mwana mke wana. Ye tata mubimba boy. Na ndako pa ya kutika ate loko yote. Nani suka di tunangai. Ake nikudia sika ya kutika mbonga bakola, na ba mini zipi. Na zinga saboni. Na zinga saboni te. Unu baka malembi te tata. Kusa peme tu na sabuna kuna pesi ke ya. Na sukule ke mobila manyo shishile ki. Yo ko kate. Landa mate ya mangai ndenge nazali kolona yo. Osoki olandi mate ya mangai mokolo ngai nakokende Itali biso na bekoko Yves Bolinda ekozala pe esengo po ya yo pe lisusu ya mayangani ya biso ya bakristo. Mama Boboto. Ngeko papa. Tata tulunga koto midinga tukipanda koto. Pona milinga? Midinga tata. Mama, molongani na yo azali wapi? Azali enda kutata. Ebinga ye. Tizoke. Takwe monani? Takwa yaki tata. Nani? Mkunzi. Mokonti nani? Nina ke tata. Papa ki? Oh, papa Izoka. Sango. Papa Izoka na yaki poto solo la. Papa kire kime jana ngwa ya biso awa. Ka bo simbo mwanjembe mokonjeza na biso na ndako to swana ka teto bunda kapete. Kimia ezali bongo na ndenge bovandi boy. Dari kime jana ngoto wala kimia roboto. Ngala vana kikula kwende ya zaki. Tika. Mama. Loba nano likambo ndenge oloba kina biso na paroisse. Papa sango likambo izadi. Kama lukula na yaki wala yibisaki yo papa. Budingu zalaka ndenge nini? Budingu bino olobaka na ndaka nzambe budingu na pese budingu na ndenge nyonso tata. Sala ndenge na ya kusala. Nasalaka tu po ya dia. Nasalaka nyonso po ya dia. Akosenga sava na kosumbila ye. Di papa soki ezangi na kosumbila ye tata. Akamata kumwana mwana moko kuna na koladi na bango lukula botie mkunzi kuna tata. Akamata mwana wana nataka miniji yao. Nasele kola mkiao. Akuma ya ye. Na sepelaki kutu mingi fale kutu na ya kuganga kuna na kasi na gizi kuna na panda misa wana kasi na mitadi tata na mikitisi ayela kibiso dibugu ya pundu na mbisi ya mai na paipai dukulu tinda kibiso na kitisi mutima na sala mbude me makamba ya kusata tata na ya kusepela na ngote Abe Jidodo oyoki biso tokanisaki enyenye mutu azali koyiba biloko na paroisse nzoka nde ezali yo ezoka
oyibi pundu kuna na paroisse, oyibi bapaipai kuna na paroisse, bamanga nyonso esili kuna bangai esili ezoka ozali moyibi. Kino na liziba aoyo abe koko Yves Bolinda tiki liziba wana ya mbisi oyibi nyonso ezoka ozali ndenge nini. Bomoto bwayo bozali wapi ezoka, bolingo bwayo bozali wapi. Ya liboso obimi na mwana koral ya mibale oyibi biloko na elanga, bosolo na yo bozali wapi ezoka. Papa Kile na kato mobate omoni lokola nalaki na bembo eza na bondwa makele ya fafa lokokana na komo na nzambe mpenza mokonzi na emuri eteteme pondu nasombaki yango awa na molala meme ndunda kuna mbisi na mai nazwaki na libongo mokola yaka nasomana na bapoto naye nango me mwasi na motema mobanga mwaye na maboko na yo. Ozali moyibi ezoka. Moyibi te. Ozali moyibi. Moyibi te. Tele matokende. Ozali moyibi. Moyibi te Papa Kile. Liboso mapa ya Caritas oyiba ki ezala kikaka yo tata. Na yiba te yoko moko te Papa Kile. Ezoka. Papa Kile. Ozali moyibi lomba kuna. Papa Kile. Ozali moyibi. Ozali moyibi tata luba. Tata nako kuna. Moyibi sa inga sango mtafesa kiyo. Nani? Yo. Ulubi sango apesi yo biloko yo elanga. Yo moyibi. Moyibi. Ala tena kufunda na zoki yango. Tena kufunda. Moyibi elu ya kutale. Punjango. Tena kufunda. Na zoki yango. Na zoki yango puna bala na ngawa liya ndaku. Moyibi sala kate. Na dirisaka kuna. Ngana disaka bana. Iyo moto lisaka bana. Na disaka bana tunguti. Na punga lembili bana biloko badi. Na loba posona mwana yango tuswate na libanda. Uza moyibi. Mama na bino joga. Na shusi tembila. Moyibi. Siki tembila yo ya moyibi. Eta emisina ya kutela. Usuki. Na batona badinga wale kena kubela bana. Ya fona na Papa Kile na bete. Oza moyibi. Ya moyibi. Otegi. Hadi ya dingadila. Moyibi. Na nini tena kali. Moyibi. Opandisa ngotobila biloba bala nikela ya basi. Oza moyibi. Wane bandeli. Elanzo ya bana bikemke balatu wa minisi. Na zwite kuku. Balatu wa kilomeka nganchutu. Moyibi. Bungena pekiso pete lata kola bima. Na ulata biba kudinga ngai. Pena dinga kabilo kwa loko na banga ka nzambi na. Yo moto komi moto kwa mumbusu. Na ya kitoko na libongo. Na loko tie na libongo ngamna yena bungisi ako militoka dingalu. Na libongo loko ta. Nana. Oya kutelenga ya libungu. Luya kukale. Na libungu loko. Na yina yo. Otalanga salitena salitena kupe. Yala. Ogoga. Bapingi mosana. Natiki na ngai kasi. Soki osilisi kosokola yango tanango na singa bakushe place mosusu ozwi bachemise oyo ezali ako otie koto bakale so mpe place. Merci mama. Prophète. Frère na ngai José. Boni mama. Bien. Ah mama Ngonda. Papa. Sango boni. Malamu papa. Namoni osalisa mama prophète ya mosala. Baponaki nga na lingomba papa. Papa prophète azali? Aza wana zosipe musalo bazosala na fenêtre kuna. Aza na ndako. Aza na ndako. Sawa. José. Mama. Mama Ngonda sisa musala na yo Amen. Bonne santé. Santé malamu. Santé ali malamu. Kaka na kozela ba vision na mokonzi ekoya te. Na eto. Bon. Vision ezali. Yo zui. Makanisi na mayele eza kosala. Ba prophète
Neto solo la pour liboso. Contre ba ikeza cop. Na raisonner na butu. Vu la recette de salaki, donc il faut évoluer dans le baki et n'aligner de progresser sur pour un miracle. Miracle. C'est-à-dire n'aligner mbongo tozwaki au Kangabisaka, aux voyager pour qu'il y ait Lagos. Nakende Lagos, Mokende Lagos, nakende côté na Lagos. Okende kozwande moto lupemba, c'est-à-dire que nos simba. José fait José. On a mis copie. Mais pas na terre pour y aller tout seul. Non. Et ça à l'envers. Nadio Bananzambe. Ah ouais. Mais c'est comme ça. T'es José à l'envers. Nadio Bananzambe na Biblia. Mais yo kasi za la ngeni. L'église auto utaki wa. Wa auto utaki auto longa ikuna. Auto panzima kita. Bon. Yo kasi pasteur wala ba miracle za ko sala ko kanga bandoki. Yo kasi ze ipomba. Singala binzela kindakati. Nako prouver na minute oyo nzela kendaki okondima te ngana lingi biso to sande plus que oya sala kawana c'est mais vieux nazo bisawo te vieux donc oyo lobi c'est la vérité c'est le seul chemin à suivre pour réussir Marmoglise surtout c'est une tête dans la popularité donc pour nous sous mingi ya koleka il faut qu'à 14 jours. Alors, il le prophète, il faut qu'il y ait des Lagos. Il faut qu'il y ait des Lagos. Qu'il y ait un lobby, je vais assumer l'intérim, ma prophète à Rosala à représenter eux. Mais il y a aucun. Donc, je voyage demain. Demain matin, vous voyagez et nous allons adresser nous. Alléluia. Ok. Retourne à eux. On repère ça ensemble. Alléluia. Alléluia. Mwana Nzambe. Alléluia makolo ezali. Alléluia. Mwana Nzambe. Alléluia makolo ezali. Oh mwana Nzambe akomina na Alléluia makolo ezali nzela. Alléluia. Oh, Yesu kake, Selimo. Oh, Yesu kake, Selimo. Peta, maboko, peta, maboko, peta. Nani mubali nayo? Nani mubali nayo? Nani makangu nayo? Tango bitengo ko luka nani? Tango ya pase ko tuna nani? Nani makangu nayo? Amwana Nzambi kulumuka. Hakulumuka. Nani mobali nayo? Nani mobali nayo? Nayo, nani mobali nayo, nani makangu nayo, nani mobali nayo, nani mobali nayo, nani makangu nayo, nani mobali nayo, nani makangu nayo, nani makangu nayo, nani mobali nayo, nani mobali nayo. Bandi mikati na komo Yesu Masia na kombo papa prophète. Alléluia. Amen. Tofani na kombo na Yesu. Bandeko tokomi na tango matatoli. Tozali tatoli ya ndeko nsakala. Nsakala mokili mombe bakiye, bien soyebiye. Na koloba mingi te.
ndeko akoleka liboso akatémoigner akotémoigner na kombo na Yesu Masiya oyo asali na kati ne tobetela Yesu maboko. Bandeko alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko nzamba lingi biso mingi. Amen. Je serai bref mais profond. Bandeko bino boyebi ngai pe mokili mo bayebaki ngai. Amen. Nazali kosala na société moko de la place. Alors ngai na patron wana tozwanaki ba problème. Ba problème azauta mingi na bata misala po na songi songi. Patron azalaki mingi kolanda ba songi songi ya bato. Tozwani ba problème. Patron aye kolongolanga musala. Nasalaki eloko moko te. Ngai na mama bana na ngai boule d'ambiance tonyo kwami. Nasali penza boye. Mbula mobima na ndako musala te. Pasi na bana nyokwami. Na ebaki loko na musala te. Bandeko alléluia. Amen. Lokola mwasi nanga boule d'ambiance basololaka mingi na mama prophète. Tango basololi mama prophète abengisi ngai abino papa kanga motema nzamba alingi yo mingi kotala bato mokili te totalela ye moko nkolo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko mokolo mosuna alali nzamba arevele nga lobi lamuka sukola nakino kotala mutu moko boye azali pe patron munene le nakute na patron wana na exposer ba problème na nga ndenge ezalaki pendant une année ndenge na longwe musala patron abi bon musala na yo ezali awa banda lelo oya na ba dossier na yo bana pe kosala yango na yo kumisa nzambe na nga. Bana nzambe alléluia. Amen. Bana nzambe alléluia. Amen. Oui ndeko. Ngapenda kombo na Yesu Masiya to permettre yo. Amen. Batatu wa bama alléluia. Amen. Wabase. Nazana isengu mingi ya kutelema dibosu ya ndabu ya nzambi woyu pona kupanza sangu ya nzambi pona kutémoigner woyu nzambi achekati na ngai. Amen. Tout d'abord je me présente au nom de Musenji na Diama. Amen. Muntu munena ngana naza kupanza mbongo lukula nguba. Bon lukula naza kupanza yangu na abantu ya mpamba na yaki kuzua révélation tukutana kina ser moko boyi na njila ya chitoka boyi azana tayi olympique chibonge mamu wana ya munena ya chitoka wana mamu apisa kinga nkumbu mamu mia yangu lelu ndaku ya nzambi woyu pona kukumisa nkumbu ya nzambi melukula na kutani na pasitere to ipisinga mpasi na yangu kuya pa prophète pasteur prophète lulimbisa ngai me kuya ya profeta nga Musenji na Diama na chidi ye bato ya pamba to na kabili ye lupangu na nga wo izana cimetière ya Ntintambo. Et puis pour aza ku voyager ni kolo yu pamba na kabili ye dikopitela. Alors pas tous à la fois babiloko misusu ya mpamba ya mike lukula bakita lukula baba na kusala ya nsima ya mikolo. Bande kobele bakabela nzambe bazoli futa la bango nazala bandaki sebele tuzana nekolokola George Bonanza akabela nzambe nzela pesa ya bele bandeko papa prophète azala nzela pas prophète azala voyage tu es au kabela pas prophète tu es au tia la songa ya nzambe
faut être pour prophète Ngoya akuta telingomba etomani na komona swatia alléluia amen na komu sorti na nsembo toko kabela nsambe lelo bisani zo la poste sport alléluia amen allez toko kabela nsambe na yo yawe kabela nsambe Salina bomoye kabela nsambe na yo kabela nsambe na yo Salina bomoye kabela nsambe na yo yawe kabela nsambe na yo yondo Salina bomoye kabela nsambe na yo kabela nsambe na yo Salina bomoye kabela nsambe na yo yawe Nayo, Salina bomoye, nayo, Salina bako, nayo, Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez égalité? Mam. Zunginda. No kenda. Alingaki tusolola mwa muke. Lobana. Bon, mingi ya kuluba kutu zajite. Ndengi na mona kiyo na ndaku ya nzambi, makilo ya nzutu na ngai panza na ki makashi penza. Donc ngana yo tulingana tukangama. Nzamba kumisame, oyi loba nzambe lobike tolingana biso na biso. Mena ndengi oyi wanu yo za kulubila to. Ngana za kulubana ndengi ke tukangama mwashina mubaji. On peut limbisa ngai. Pongani naza dia na fiancé na ngai. Na fiancé na ngai. Di lungulanga ba fiancé ya mpamba di. Azana mbongo. Ataza na mbongo te mo mukie wana ka pesa kanga. Uza kumipa kula bututu na nzuta. Ba mibati ya mpamba. Azana mbongo to. Di ngana sana mbongo lukula nguba. Mini enda kumajunda. Naza kutambula dans l'espace tikolo ya mbongo de. Yebi vine ndenge kozala si. Ikuzala koma peti. Kama mpamba di. Yaka ngana yotu di ngana mbongu mpamba di. Kuzwanga muluba ya mpamba to. Te frère, tokuta ka na église, topesa na bambote po toza bana nzambe. Ozomona. Mais kama mwasi na mobali wa moyen te po naza na fiancé na nga. Na kupuve yo na mbongu. Kuna la kisa yo ngana za muntu na shimba kambongu mpamba. Zwa mbongu oyu. Tukuta na lubi. Oyo so pesa ibo. Ya nini ebelebo akosana ngoni akozwa liboma likambu nini? Mais ma sœur, on m'a dit que va faire l'amour. Et bon, moi, mon qui veut pas que pèse bien bon bon ça non. Bon, moi, mon qui est venu. Non, le soir na to, na dada wa pona binu nyosu moku, hein? Louela ngato di. Après tout ça, oyebi était ezangani munayaki na kati église ko. Bayo vandi wana soki bato bazoke oganye ba amna ba ona balabala bazo na ba ona église po ozwa. Mais sœur, so me maki na église, asa komi ya bato nyonso. Azaka yo mon côté sœur. Loko bo mesa bizwazwa, loko mona ki na église, abimisi mbongo ebele, atie na mabonza, moteme pasuki ozwa. Boniko. Mais c'est on moi ça libala etali ota. On a petit ça va na bala, il va la bilo ko ba ina o. Boni boye. Yo ba ta bala wenga ko bel sa réputation ba ta bala we pona nini. No.
eza fe me ndeni ezaka mpe boye naza mpe mwana moto te bina mpe moko nayenaka mwa masolo tokosolola me nasepeli toko na kosolola ngo na ndako vie mpe mawa mpe manananga ya tante mutu talaka kaka na bapale kuna miti mpe mabie nanga te tokóma na ndako viens Biblia, fais-moi dans un chest pour on va tout maîtriser. Ça va. C'est le bimi quand on a porte, tu sais? Ah, il y a ça fait, tu vas comprendre en mode. Oh, comprendre en mode. Qui sait que ça passe, hein? Viens Biblia. Viens dans mon bini. Bon, maintenant, le cigarette. Ah, viens. Mais on m'a communiqué en forme, mais on m'a sonné Bachimbo. Ah, où est-ce que vite? Bon, maintenant, quoi c'est? Ah, viens dans ma esprit, ni moi. Oh. C'est. Bon, maintenant, no yoga. Ma lobo yonga na yenango ya isengo. Ça va? Le bako lo baneza makambo esengo te pona ngai ya ondeze esengo na ngai. Oh. Esprit ni. O peyango. Fo peyango. Comme vous bimisha milinga na nzoto boyilo kona le bulo makala se. Vina ngaloba kaka loba vie. Oh. Bon, ah, viens, nous sommes matin, évidemment, dans l'hôtel. Dis-moi que tu as vidé en vie. Bon, ça va. Au moins, c'est Jamba lingi yo mingi. Jamba lingi ngape mingi. Au consolate, aux années, peut-être bête, bamboula, ba milingo. Comprends? Aux consolani. Au moins, c'est Mukando na chimbi Bible. Ils ont colobé la bicho kende. Bobang ya Nzambe, ils ont bandé mayel. Bambate, mon kilioyo, tuzumona, makambo komi belé ya buzobo. Bazo kubanga lisusu Nzambe te. Ta vie pesa na Bible. Ah, vie Bible, pesa Bible tout est resté. Ah, et puis nini wana? Oh! Mata. Ah, fais-moi. Oh, ça plaque. Nini, kayo. Moto. Leo sikazana lukio na nganda. Vite. Et comme il faut uzwanga bisikano yebi. Ah, nazoeba mena bosa na kitala kakuna kote za kibiloka bien yekuna. Ah, oya makasi nango penza na couloir wana. Ah, leso biloka bien ye. Mais faut to komate masta. To koma. Usunani. Ah, viens Biblia. Viens, oh pire. On comprend? Pire petit nangayo yo zomona bala master. Master. Ngana no hein? Tiens matise là. Za calme, tiens qui. Vous avez vu hein? Vous avez vu tiens qui. Jamais. Tu qui to coopérer, tu bon to coopérer na lokwana. Mystique vient. Yani ka simba. On za faux bar, vieux faux. Dala, moulanga. Parce qu'on est à faux bar. Le on a ça blanc à vrai, t'es aux ondes. Bon, moi, ça soit ni. Oh. On m'a dit trop. Oh. C'est là, dans la calme. C'est là, nous voyons comment ça va. Ils ont un petit bal, les mamie. Au nom de Jésus. Ah, j'ai déjà allé à tes Au nom de Jésus. Oh. Namoni oumi là. Malembe ah moi tu as ça ko boy ba bo ngitozo boy na kana mayandi ma kolode
Alors on chez moi. là. Frère. Dieu a la momité. Avant papa na biso bima na libanda yako. Yebisa biso maya ye nango. Malamu to chauffer na le yembo. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Santa Barabasina, Santa Bara, Alléluia. Sikoyo okofungula mingongo toyembera nkolo. Alléluia. Azalikoya mwana nzambe. Azalikoya makolo ezali na nzela. Azalikoya mwana nzambe. Azalikoya makolo ezali na nzela. Mwana nzambe akomi nanu teba mama boti bolende. Azalikoya makolo ezali na nzela. Azalikoya mwana nzambe. Azalikoya makolo ezali na nzela. Mwana nzambe akomi nanu teba ndimi boti bolende. Azalikoya mwana nzambe. Azalikoya makolo ezali na nzela. Bisokape. Il est vivant. C'est la vérité. Bon, voilà. Papa prophète à Samuel de Bawe Sabino, Toyo Kaye, Naroli Mola na lokota le lingala. Alléluia! Alléluia! Mumutala nzambe autila mboka musika kobeza sa malamu na komo na Yesu Masia yango lelo azala kitengolokola amoni bino. Namboka musika uti nzamba telini pona ye kuna abikisi bakoka abikisi odomona kate batu bayo kate bamoni na komona Yesu na C'est la vérité. yango lelo bino mozali awa lelo bozwa sikoyo nguya molimo mosantu ekosala komona Yesu Masia na katikati na profete na biso. Alleluya! Nani mobali na yo? 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 Mobali na yo? Moko. No! Mobali na
na yo bali na yo yawe yoka ngai na kolela yawe yoka ngai na kolela oto komi mukoluli boto na yo ngai na kolela yawe yoka ngai na kolela oto komi boto na yo yoka bisoto kolela yawe yoka ngai na kolela oto komi masumuli boto na yo yoka biso papa yawe yoka ngai na kolela yawe sambenanga yoka ngai na kolela yawe yoka ngai na kolela yawe yawe yoka ngai na kolela yawe sambenanga yawe yoka ngai na kolela Imita biso papa yawe yawe ndamenanga yoka ngai na kolela yawe yoka ngai na kolela yawe ndamenanga yoka ngai na yoka ngai na yawe ndamenanga yoka ngai na kolela yoka ngai na kolela yawe ndamenanga yoka ngai na kolela